Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut la grande famille, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, la grande famille. Bisopé par la grâce, on va toujours. Sa grâce nous suffit. Voilà, quota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, pourquoi pas s'abonner. Et Zanga Wabino BBC Mpoi TV. La grande famille, famille Libota, shalom, shalom, shalom à vous. Shalom na balandinyoso. Shalom, mes familles Libota, focus toujours bon matisilanga ça bien. Voilà, tout le monde a déjà 4e épisode de Nabiso. Bandeko, ça n'est pas si moko. Ah, belle vie. Ah, non. Hey, ma voix n'a pas na batubouete. Hey, pardon. Hey. Déjà, 4e épisode de Moutou Koufi. Hey, yesoué. Papa Serge, pas au comprendre. C'est-à-dire que non, papa Serge, j'ai une ignorance. Ça est l'autre côté. Si kotozo e bate batie la ki ya kotie la oh to eza maladi bango pe bakosi kaka famille ya koloba ke non baloba ke non eza maladi boy pardon ma belle même pas 2 semaines à mariage muto enjoy te papa Serge avec qui souci voilà bandeko to continuer toujours to zala wana pona kotala film oyo na ki mabe makasi bagesho kuna nani bango bakomi komi tuna mbongo libala est-ce que bopesa ki famille ndenge zalaka. Hey, Koutimpe, nous sommes nini confusion pour muto akufi liwa moko sibito ezo make sense te film auto la auto tikota la 4e épisode ya mariage truqué le ape kuna na le kinae akomi omona pe moi danger moko bueno alingi ayeba kaka place le kinae Ronel asalaka Ronel pe maloba bandeko famille Libota boyo ka maloba ezo bimana munoko kwa Ronel wana hey mama Poutine ayebaki ayebaki place a chaki Ronel maloba te ratete Ronel oyo ezale pas beau frère naye azotindika yaya naye perbi non azo répondre aozanga maloba te je vous dis bon mona makambo na lobaka no eza menanga pardon boko ya oyinanga pamba bon mona makambo na lobaka belle vie achaka mutu na film ayebi ke no oya opesa ngai loko nazolinga achaka pona esengo te o akor pona nini ka te no na cha mutu na jamais bota la place au Ronel Aza bota la tableau ya Ronel botala ndenge bakomi ko agresser ba otuna ba yeba ka place a osala azozanga maloba te et puis azo répondre ya façon que non mutu abuka na kaka bon imaginer numéro a suka zoloba ke non wana bozo limiter nzambe c'est-à-dire que non nzambe asala ka pourquoi bo limiter nzambe ba diabulu oyo ba diabulu pe ba yeba grandeur nzambe oh eza na sele wapi oyebi ke no kuna cimetière ezalaka sikoka na kotindo na cimetière nzambe na ngai Ronel baza maloba donc il fallait qu'à Ronel place na po asila na yaya na ye asila na pe na beau-frère na ye alors bandeko to continuer film elobi 5e épisode tozoyeba te soki na famille ya nani ya mwasi ya papa Serge soki ekosuka ndenge nini papa Serge pe akomi na ba inquiétude ya koloba ke non atali pe quartier ba kolobele mabe mais moi j'ai vite compris ce toke na spiritualité papa Serge il est innocent ayebi elo omote c'est juste peut-être basi bakangi ba kindo kikuna franchement parce que tala mutu ndenge azolela mama nazo pekisa oh la vie continue abi non tala quartier ba kolobela nga mabe tout et tout moi na batu même pas 2 semaines à savourer libala na été
Vous voyez, ça fait mal. Alors, bandeko toza de belé wana lobby na Belle Vie Télévision pour la 5e épisode na biso. Tout à la paix sort nanu ya nani pe kozala ndenge nini. Ronel ayambaki pe babokilo na bien te. Ah! Poutine façon akendaka na biso moi si oyo. Ah! Pardon, non lo ba soute. La grande famille, beau aimer, beau partager. Je crois bon moni titre na biso bon moni pe photo ya miniature na lo ba toujours. Beau supporter nga. Ata na na matière à ndenge nini et ratakate ya ça ma promotion ya ba film ou encore ya film Otozolanda présentement peut-être na Belle Vie Télévision. Alors et ratakate voilà bandeko, je crois bon moni o soit disant chroniqueur na komboso qui a ça, mais voilà na artiste na biso comédienne Marina au biso sto ebikeno a évolué dans un groupe ya Belle Vie Kandi Télévision. Voilà. Donc, à zappé bras droit, il y a Poutine Nabiso. Voilà. C'était depuis avant-hier, je crois, hein, au Makamango Bima qui a soi-disant que non, bah, audio peso tamboula, n'a ça parce que j'ai dit na vendredi vraiment na travailler à quitter. Il fallait na travailler sur ça parce que vous savez, lorsque bah, Pélissi bah live, Yakoya Koloba, Marina, tout ce que Baloba qui a propos à Marina. Ezala bien, ezala mabe. Mais nga mama bébé c'est na ko sala analyse nanga. Analyse nanga nazo sala bandeko na zala au milieu du village. Na au milieu du village on a mingi boyebi ke nonga na kaka juste pas ka ko sani ko recadrer batou. Na ya ko benda maela batou bo réfléchir boye. Je crois makambu nyonso ezala ka bien soki likambu donc ezala bien likambu nyonso eyaka ou encore likambu batou mi balé soki peut-être dispute ezala bien boyo ki koto boyo ki pe koto. Bandeko, bozana nous sans ignorer ya kolobakeno, le monsieur ici a finga bijou la reine, a finga bijou la reine. Moi ça ezo lekelanga lorsque bazolo bakeno azala kapoli, azamwana moko boy donc ba sentiment moko boy kaka pona keno donc bo pakola mafuta na sujet yango. Mais laissez-moi vous informer que non le monsieur nenga zawana a osakana pe na bino so disant ba kwiti. Ya keno ba pareil na nyo se kufi ba nini ne nyo se kufi na oyo kape kuna bazolo ba keno Marina futa ba pareil na ye ba caméra ne nyo so. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Boki ozo mwana o so disant te keno ngai na yo ki abakuku moko abakwiti moko ma BBC omoni garçon na zana no impoli. C'est-à-dire que non a semisi ango kaka na ebité. Bande kombongo ngo peto luka ngo pe na ndenge ya bien ko ata soki tozo travailler sur les réseaux sociaux bande ko réseaux sociaux to yeba pe que non des réseaux sociaux zo détruire mais toza ka wana te que non mu pepa ngo ndenge ya réseaux sociaux zo détruire alors bo sala nyonso bo sala donc bo zata na espace te ya ko banga nzambe ata crainte ya mukie. Moi je me suis dit Marina Zayaya Marina n'est pas folle na yoki ba audio ndenge zo tomboka. Il faut aussi que tout na Marina. Marina n'est pas folle. Aza folle te. Ce qui moi mobali wa finga bijou. Nini ekozanga finga Marina. Nini ekozanga afinga Marina. To solo la kaka. Bozela te ke non akoya koloba ke non oh Marino salaki mabe o boete. Respect. Ata ya sali mabe. Ata nini yo mo nanu le kizana na respect. Est-ce que moi nous avons un respect? Parce que bino moko ba kwiti c'est bozolo ba ke non mwana na zaka impoli. Et on me bazo informer nga balobi ke non azo semisa ngo ko matana ba life ya batu ikoloba ndenge ba sala ki boye ba biloko ne nyoso musala e baby. Asaraka na bino. Asaraka na bino mais alinga te ko linga na buzoba o ya zo linga osala asali ba personnalité ya batu mususu. Parce que je ne pense pas que non Marina Zali Boma. Toyebi que non Marina nenga zabongo azalo kwa Belle Vie. Ya que non ya ankesaka. Belle Vie za mutema munene Marina zala mutema munene te. C'est-à-dire que non moi mobalo azaka ne loko ya salaki Marina. Parce que Marina peut occuper ko bimate ya banda ko se justifier. Pona nini? Et bandi ne ya ko se justifier. Oh il faut to comprendre to yebezaka que non Marina azam libo mate soki agissaki ndenge agissaki wana eloko moko eza na sima wana
afinga mwana mobali afinga Bijou la reine afinga ye penza bakwiti mususu pe babi mwana aza impoli soki akolia bino bakwiti mbongo mais alia bino pe mbongo yango na kimiati à reconnaître peut-être mabe moko asalaki Marina et ça bien parce que Marina n'est pas folle. Marina n'est pas folle après tout. Ce que ne yo mutu ba beti yo mutu ba sali soki ndenge nini ba agitation na ba life fondé likambo. Ce que ningo lia batumbongo na ndenge na yo ko linga te ke non oya ko créer la ngona sima mutu moko boyo bandako. Non, parce que ba signaler biso. Ndenge azo semisa wana bandeko. Na batu na ye mususu oyo ba yebi ye sama na babike no tout ce qu'il est en train de faire là. Ce qui boko pesa ye mbongo asoma babini à défendre rabino bo pesa mbongo carrément esili. Bo lati sape nani Marina la baté ya kolobaka ke non se pene non, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle bandeko. C'est pareil na biso bato to travaille sur les réseaux sociaux. Ezana batu o basala nini ba pelisa caméra mbala moko babandi na bango ko finga. Ezana batu musu bakoka na bango ko finga te. N'exemple na uti ko pesa bino ke non Poutine aza mutu ya mutema munene. Poutine anzaki mutu moko ke non ne ba finga ke butu lokola moi. Peut-être que non, fa place no sa okuta na mutu amoni yo salinga bo albeta akena ngope mabe. Ce que ça la paye au ceux qui paye les mais Marina n'est pas de azan nenge mon côté batu ba keseni. Moi je nazo tout na kaka. Je vous demande est-ce que Marina toyoki ojo nenge azo tomboka eza pamba abela ki liboma tomi tuna pete bandeko tomi tuna parce que ce que otali Marina otali pe mwana aza mwana muke soki afinga nani afinga Bijou la reine afinga pe batu mususu siko nini yango bomoni yango étrange ya koloba ke non Marina télémélier nini yango bo trouver yango étrange yango no ba ke non to sala ka ba analyse moko to sala ka la part des choses soki to bando sala pe musala to lobi ke non to za pe au milieu du village soki likambu totali côté nyonso na côté nyonso la to zi solution ça bien mais à façon to travailler ata batu bazana faute boko ninga boya ko lambango. Et sima la caméra boza kaka asala ki mabe mwana na pas zaka impoli. C'est ce que bozoloba. Vous les abakwit na cesse bozoba mwana zaka impoli. Ce qu'on a ningi ka juste bo réfléchir. Soki bino boko bimisa mwana o sembo. Boko bimisa mwana o se pendenge nini ndenge bozoloba wana. Afinga Bijou boko loba nini. Et puis chose grave na ki mutema passe ya koloba ke non. Karine Pala a trika kiye. Karine Pala, elle savait que non, makambo soki mwana akekuna donc ezaki trick o Karine Pala sala kina banana na ba Marina là-bas jusqu'à ce point. Congolais tous en a problème encore à réfléchir hein. To linga ta de vie botali mutu oyo na touché na ngai été. Na o touché yo banda ndeni. Ya zane pe mutu ma makambo te. Façon ba bêtisa ki Karine Pala lobi non. Non. Ce qui est, est-ce que vous réfléchir à koloba ke non Karine Pala ba trika ki soki garçon ngo soki sam. So siko liwa pe bimaka wana bolinga lobani. Ya ebi ke non azo trike amoni ke non na o trike mais mutu akufi. Et là les lanani. Comme pour dire que non ezali likamuka ekoma ki wana po atanga na manifestation na ngai na ebi ke non manifestation na ngeza boy batu bakotala boy ezamba la moko sorti médiatique ya nini na ngai et tout il faut batu batalanga à ce moment ne sona benga muna triquer sous mutu kaka na manifestation na ngana za nango baya ko beta baya ko bunda bande ko to réfléchir ça bien. Ba fingi Karine Pala mzambe na ngana bis qu'est-ce qui va pas bandeko. Za famille libota wana kutu. Boye ba trikaki. Bo monite que non ba trikaki. Donc des insultes moko au sentir que non ata mutu azo loba o azo finga o. Je crois que vous en abana mi satu au que vous appelez femme mariée. C'est par rapport à quoi yé nani Karine Pala zo sala loko na ye azana besoin de visibilité. Azana besoin de réputation pe musala na ye kende bien. Mais bon mami ke ya koloba ke non atrika ki moi mobali au sam. Elle savait tout ce qui va se passer là-bas. Yango atrika ki abenga ki e aya. Ça a des sens. Peut-être boyebi pe sans sona bolo bate ya ko triquer.
Boya kuna na famille libota tozota la film ya mariage triqué kuna. Boya boko découvrir trick ezanine. Quand est-ce qu'il faut qu'on triquer mutu? Yo sali eloko na yo. Pour honneur na yo, mais au bengi sabato baya ko bunda. O triquer bato, ça de sens. Bon mon que non, vous avez la limite, il y a raisonnement. Na côté ya Marina là-bas, aza muta mutema mukuse ye buzobe alinga kutu buzobe ile kalipembe na été. Na ngambu na nga nazolo bakeno botuna nanu Marina. Est-ce que Marina za liboma? Nanga na bino Marina za liboma. Nga kutu pe lelo na koma na nga ka ndenge nzamba pe azo changer ka batwe. Nga pe ata soko salinga so pe na place de son kutu na oyaka na bandani to bandani na yoto. Na bandini na tako tuna. Mais aujourd'hui na koma na nga na mutema na to salinga mabebo. Olela banda ko yako tuna yo beta na mi benda na tala yo lokwa ndako ezo zika na omono mena ondie na omono te. Marina là-bas azali bomate ya ko s'enflammer ndenga s'enflamma ki wana. C'est-à-dire que nos soubassement eza. Soubassement eza. Tant que moi no ya finga déjà bijou la reine, alors rien n'est étrange ya koloba que non, azang sa ko finga nani Marina, azang ko finga sa ba ko finga bandiko mususu. Ah oui, bandiko to ça l'analyse koloba que non, to réfléchir. Mutu okyo za lozolo ba mabe ozolo ba mutu muso so encaisser ka ndenge nani Poutine encaissaka. Toye bakaka ke non Marina soki agisa ki bongo soubassement eza mwana yaza petote mwana déjà bazolo ba ke non za mwana moko impoli afinga kabatu bino moko baba kwiti bozolo bango. Mais loko eza matière boyebi ke no eza badeka ngo façon bozo bino bo kumbela ngo eza propreté eza pe dignité. Yango nga na tuni bino soki ye boyebi bino nyonso ke mwana afinga bijou la reine. Nini kozanga finga Marina. Ou encore soki Marina pe a salaki o asalaki wana. Abandaki liboma tezaki makambo ezaki soki j'ai dit mais lobi to mona ki Marina là-bas na feti. Comme pour dire que non, azaki libomate, c'est-à-dire soubassement eza. Soubassement eza. Ope saba na bino conseil. Ata mo wango ko luka. Na ba ajo ya ko banda ko finga ba mama mikolo ya banda ko finga ba yaya mikolo. Eza respecté. Asa mwana moko faut bope ses conseils après tout. Après tout. Aza na besoin bossa les cotisations bosso mêler ba pareil mais asalango bien. Asalango bien. O soit disant ba pareil na baby. Boy Marina futa. Marina ko futa ni mais yé pesa mango. Si fala que ne ko porter nani Marina là ba nani nani plainte. Ce qui pesa ba sala ke mabe ya mabe ndenge azo semisango kuna. Moko to pesa na ka ba conseil. Attaque no baka ekeseni na baka na bino kuna bopesa ni pe conseil ko bate a okena ipe na ngoma mabe ezaka te ke no bino bozaka na ka ke no mabe ata eza makambo eza mabe mais bolingo pakola ngo mafuta ke no eza bien non. Est-ce que vous réfléchissez à ko ba ke no plus tard sort na bino ko zalaka nini plus tard sort na bino ko zalaka nini boko batamaka total la rapeka lelo te total la rapé lobby. Marina n'est pas folle. Ayaka ko yakola basalinga boye biloko nanga kutu na bundika pona kokima ozoka mutu azolo bana sens ka keno ba condamner kuna yesiko yo azwa moi faveur moko boye et tout là non. Bref, la grande famille eza bongo eza vraiment bongo leki atikali leki yaya atikali yaya bozo ko finga Marina pona mwana o déjà finga déjà ba yaya mususu. Mais tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Na bino moko boyebi ke no mwana opeza ka impoli. Mais bo linga ko zipa ba makamoko boye o eza kitoko te. Tant bo zipa so ki afinga déjà Marina, afinga déjà Irène nani, c'est qui la dame ici? Bijou la reine. Lobi pa ko finga binot.
Ola côté les mêlés, tant que ils ont assez côté les mêlés. Ah, dit. Franchement, la grande famille, na komi na souka ya analyse nanga. Je crois na lobaki déjà tous autres de l'autre la 14 et 4e épisode na biso ya film na biso ya mariage truqué. Oyo, et ça est déjà passé. Papa Serge a koufeli moisi. 2 semaines ya mariage. Sort et cause à l'andéni. Nani a bomine de moisi. Alors tous allez belé lobby da kota la 5e épisode. Parce que Gesho a aussi une enquête. Gesho ana tozana binoir. Poutine eba makambu na endinga salaka. Tokutani bisous là-bas. Bonsoir. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.